Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, tonton Mou, joyeux anniversaire. Salapé au bala, salapé au bala, salapé au bala, tonton Mou, salapé au bala. Famille Botaoye. Qui par rapport il y a ma sottise, ma idiotie, il y a si la bison ma sortie médiatique ça qui a autant Jérémie qui si la inspiration nanga tandis que Jérémie qui si la inspiration mais maman nanga ils a belle vie mais bon ba lobi abenge maman te baza ba collègue ils a problème te soka ben loba ki yango ki ko benga ye maman te soka boye poani soki Jérémie abengi belle vie maman te et ça belle vie nini et ça belle vie l'autre côté mais Jérémie tellement ça très bien éduqué azo reconnaître inspiration na zanango c'est grâce à maman wana lelo Jérémie passe à la bureau az inspiration n'est pas et pas si la terre a belle vie permission belle vie fongole yo sala ozomona azwa permission azwa inspiration n'a pas si la terre tout mona ba nani ba vorien aussi la bongo comment yo tourner film été ngam na tourner film ouais so na sengi peut-être même sur que na botanga na fiche ya problème linda to ko na fiche ya famille bota film ozo ya linda bino to ba film akale bomba manan ba film o ba tourner to ko to boza na fiche na Gatbi oyo ka guwa na minute ndenge zalaka gu ya fiche eza droit mutu asali combien d'années na SB tu as eu 3 ans et 4 ans ozomona so ki mutu a réclamer ah merde ta biso na nini eza problème te yango bino boko silika bo ba no finga bango ba finga bango na pasi na mutema na keto est-ce que mura makamu Gatbi asali na SB mura ko sala yana tote na famille mura est-ce que mura za bandeka ki toko vraiment bandeka ki toko lokwa linda na yele na français lokola ya ana bango te azana bango te po ye moko nano abimi na famille o eza mal appris si famille na bango ezaki vraiment très bien éduqué to nga to mona mura akoya comme pédete voilà anya comme biso des fois te ozomona mais tant baza ma famille moko boye ma famille na bango eza désordonnée ma famille na bango eza mal appris ma famille na bango eza na ba famille ba idiotie ba famille ya bato bazanga mayele ba essence ba sendi yango moni bango ba oye na ba lignée wana non ba linga ba latisa bato ba casquette moko boye eza ya bato te na bango awa nana ça vraiment na vie moko convenablement azata ozomona mais bon na TV pour balatisa belle vie casque moko bo ngai na lobi sila nani oyo linda na Gatbi baye famille bota baye déjà il faut baya il faut ça obligatoirement ma besoin zo bango OK très bien ça la musala na bango bien ya na bino Gatbi pour lelo ne ba finga linda na Gatbi so na ko peser na SBT ba inga bakanga ba inga baza bouche fermée ne to kanga bouche fermée tant Jérémie akena jouer na SB ba mo alobi bien que ba peser raté bango ba ke ko réclamer que faut batia bango na miniature ya fiche ya filmer bango baza Pierre Ndomba cité baza nani azama yele te omoni bato defa ne baza qui empreinte te bataketo eloko nini Gatbi asali na SB o lelo bato ba regretter ye soki ba papa o mari na ba Pierre Ndomba batika empreinte au monde penaka asali film a incarner rôle na ye cartonné Gatbi o ba ko regretter na SB film nini ya malonga o ya joie o mona ngote ke non ne za bon ba tout monde boza sans raisonnement sans réflexion comment muto asala makambu muto asunga bino muto bato ba servi bino pendant 4 ans c'est pas facile hein Pamela mais bato wana comment lelo bazate bino on les bon reconnaître la valeur na bango mais bazo reconnaître valeur na bango to bo finga mura on kufa ngo libumu ba super mais zo fimbo na libumu za na bongo kelobenda bien tous on est tendresse souvent c'est na kiti tendresse ma va na kiti linda va na kiti tendresse a ki tokolo kwa linda au secours au secours oh toi qui mato zonga tendresse za gulo kwa linda ana to vraiment to latisi Gatbi veste
Zuma mutum ne lokwa ngomba mobali alati veste avandi wana est-ce que Zuma aza gulo ko la Gatibi ko Gatibi atai est-ce asa yo mi basi baluka kata i rechercher OK Zuma ta arovana mana kiti pa finga bango tu wana ba ovana pa finga ata Miss Lolo to vandi Miss Lolo na kiti to vandi silinda bango mbe baba ta pembe voilà te ya chakachoko te to kena on kaza métis OK to tu es métis ouais avant ni sikona linda na kiti ata ye ya gola tala suki bakato nde bakato na ciseau soki na machette ezo yeba na te mwana mwasi mobimba ya gola kabelo kita l'argent kabelo a facilité mutu nyonso kene pas l'argent kabelo okocha kabelo modèle nyonso la joie a favoriser mutu nyonso la joie ba beauté naturelle te beauté naturelle tazani na mbongo te aza zozolo kolo kilo comment yo fille suki salité mbongo ya na pe na TV pour fingela bato mais c'est regrettable. Au moins moi solo quoi mobali forme nezo yeba na te o la tu robe mo bonde ba maman ba teka matungulu na tongo na zikite ba maman ya koteka pipi na ba 4 heures wana. Tendresse on a place au vendre to au moins mbonga Belleville na lela na lela ka chaque jour na mbonga garantie lo nza basungi ayoki prière na ngai za résolu lelo za place au vendre te mozo na télé pour na finga bato au moins premier épisode dans ce sosenga salon. Asenga basala batu pala la. Te asenga ki nini? Asenga ki biso to sa biso na ba chambre. Ah na ba chambre OK. Na la kiso da chambre na ngasko na oze yaka lisusu na salon lisusu. Na salon voilà. Pendant zo mo ndenge za bongo foma mutu mo za sa manière sans réflexion. Comment bino boko ko fa na kiti te poboser la style ma promotion ya film ya sila. Botanga ta ba titre ba film na bino nde biso tanga ba komba ba titre ba film na biso. Mais so ba tuna ta film na bino le gars qui est en 2023. Peut-être ayebité. Mon on a TV pour finir Belleville azokoma du jour au jour. Voilà. Zuma. Moura. Est-ce que gros maman Milo yoka kabino yokango? Ba zongo wapi? Ba yelo maman Milo azana ngo bino bozana ngo nzambe na ngai Zuma tala mwasi na yaza lokwa katikati lilala mozo ya kofinga batu opération péché maman na Zuma na maya kalamu. Vraiment. Mikolo ba opéché te langue kotiti. Te bango atelange koti. Ate langue koti ba bango atelange koti. Pokotone ya kotoko bokola mwana te. Na okela maman na bango na mais mwana na mobali olokutoza. Oyi ba fai na bango basungaka te. Vraiment. Lelo tendance ola na tinel. Na tinel. Ala na kuna oyo kango makasi. Azolala na libanda pa ba fa. Batu bakoti batani éponge balali na fa na libanda na bango wana. OK. Botala pe esigne yango ezaka bochi. Kianya ya bo. Tinel. Donc ko tende libala. Bonga na bongo futa. Muta pesa garantie Belleville. To longa gata na sokwa mutakala na lelaka pona mbongo nzambe bonga Belleville sila. Bonga garantie sila. Baba ke biloko libala ndi baboka ke na yolo. Nzambe baboka biloko libala ndi baboka ke na yolo prière nange banoza bongo. Effectivement pe nzambe yoki kolela nanga. Bazupe biloko babwaki ye azongi pa bafa. Angola le pa bafa. Botika kosala ngote. Très bien. Malika fozaka fille échec. Zozolo kolokilo bata deux fois te. Yo moni yo mobile na moi mwasi na boyo otanga pas pire si ananga. Azaka marié te dal suna mobile moi mwasi. Ya za deux fois. Mobile na moi mwasi na boyo otanga comme on bani na ma. Na bomba kaka otika na sima wana. OK. Keba na ebisa ko keba na yo malika na ebisa ko keba omoni mwasa libala avant na bati 3h mwasa libala zati 23h zo heure libanda ausani vraiment bino mobimisa si la ridicule lelo si la bakomontia si la adversaire sera tola tala niveau nde bavandi tala si la adversaire a Belleville. OK. Bana loti mokilo sila boti ya mituna bino sila koza adversaire à Belleville. Makambo Belleville sala ti sera mo ya Kasavubu. Toye série ya Kasavubu voilà. Toye sera Lumumba malgré tazaka ayaka premier ministre. Toye président Mobutu. Toye papa so Kabila. Toye Kabila le fils. Toye Fati.
tokoti sikana banani balamuka batelema tokoti si bango balalela bango tout osangisi bango nyonso te wana si loti kosala makambo Bellevue osala te aoti kosala yango te Bellevue abi dîner fraternité tomoni sali ndenge kangami bamise oyo kutu bakotondisa basali wana te Bellevue aokesala na Didas Arena tozala Didas Arena te na 2025 awa Bellevue azopresite na Didas Arena naoloba na yo Bellevue fa beta arena tobeta na bafilme na biso tala stratégie bata famille bota baoya nango bamanja Bellevue ka likolo na world Bellevue bafali ne batie Afrique batie Kinshasa mobimba batie Bellevue na bapano siko bafana sila bozaka wana so tendance ya Denis Mabela fingi bato bokumisi wa stratégie ni bino bopesa sila tala mose kumana ke simza so sila tushi amemi akesa pebisa amemi ngulu e ba président Ferregola amati spécialité yo apezaka azaki invité spécial bon amati podium teni akomata nini podium muziki ndingi kutu mutasela mutafini na affaire makasa amati podium te e bongo ye nani ya kindaite baza kunao mais il y a des artistes comédiens tant azui invitation spéciale est-ce que podium faire yebi mutamema ki ekumani mutamema ki OK c'est moi c'est kumana mema kete ndana nga memaye bango ba bongo balinda ndina Gatsby ba place au tcha lokolo te linda Gatsby ba place au tcha lokolo te voilà les conséquences fete ya bango boy sila mutu te soki bavandi mabato tu ba pembe na sila bo vanda botala peshanga ndenga zaka na sila ekote ya bino te po mona sila mutu mabe vanda talaka sila na peshanga l'émission bato ba retenir maman tendresse maman Moura maman Lekechu maman Miss Lolo ata kufa mena sekushi maman na Zuma maman na Yagola maman na Nagi munoko solo bishop maman na nani na moi c'est Fifi moi ça makoma biata ozui maman na nani na Bolokoko ozui maman na Décarré maman na Barezi ozui maman na bango nyonso to na généraliser ba maman ya bango bana valeur milo aza nango te mode de fait na yango wana Bonjour, bonsoir, baboni na biso nyonso. Ya kilelo na Faustin Ngombo télévision quand ndeto yebisa bino so bomoni biso na bilili vraiment c'est que makambu ya koloba ezali vraiment makasi. Émission oyo bokozongo na kilelo na Faustin Ngombo télévision bokozongo pe et pas moi na suka ya famille Bota chez Bianca Zanga en tout cas tozo sala musala kaka ndeto yokana ki famille Bota oye famille Bota toujours en avant famille Bota to lakisa bango to leka bango na belé famille Bota mingi to consommer film ya biso ya sika affiche déjà eza wana nde na oloba boye cameraman na biso balancer la biso affiche ya film ya biso ya sika na kombo ya indécrottable voilà indécrottable film ya kitoko oyo mama Bellevue acheli biso biso to yebite mama Bellevue ba kombo oyo to yebite azwa kango wapi oyo ka titre ya film mutu na ko prononcer kombo ya titre te en tout cas botala eloko nini oyo mama Bellevue akomeli film o ya titre oyo plutôt botala pe makambu nini oyo koleka na film na biso oyo ya sika indécrottable voilà indécrottable film kitoko o mama Bellevue acheli biso
Merci beaucoup na famille Libota Mobimba, merci beaucoup na babonné na biso pe ya kilelo, babonné ya moi na suka ya famille Libota, bo continuer ko s'abonner, bo liker, bo partager vidéo, vraiment ba commentaire na bino na sala biso bien, pour améliorer ko sala bino musala kitoko makasi. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Djema, la maman qui dérange, Gen Ngo ma garçon Paris, Natacha Gola la patronne, je te salue aussi. Samika Amba, la Cléopâtre, mon ami privé et personnel, Samika Amba, je te salue. Maman Germaine na Katia France, maman Gina Mabia la ma chérie à moi si maman tété en tout cas ba maman ya famille Libota Mobimba famille Libota oye tangu toloba ke biso ba fanatique na biso ya famille Libota bazaka ya ba fanatique ya sir mais bino ba fanatique na bino bazaka ba fanatique révolté o ba mona na miso ba tuté ba sala rata symbole mota ata signe moko ya malonga ezate lelo o maman Bellevue azo présenter ba comédienne nyonso partout dans le monde. Akendaki dîner de la fraternité na Belgique bon mona ki vraiment dîner ndenge leki kitoko to moni ba maman ya famille Libota ya France de ba yambi madame Bellevue en tout cas faut ko soutenir ka ba valeur maman Bellevue azana makambo ebele oyo akosala na mboka na biso d'abord nga na benga kaza ka valeur ajoutée azana mingi ya kosala na société na biso congolaise en tout cas to protéger et to soutenir ye to se baser kaka te ke ba finga ki Bellevue basala ki boy to tala ka nzela o nzamba zo kumbela biso madame Bellevue vraiment et kozala bien makasi lelo na plateau na nga na zanga mo côté na zana Bianca zanga mwana suka ya famille Libota en tout cas badio oyo bolinga ngo tellement trop bomona ki tozaki mo empêché to bandai ko sala sous émission na Bianca zanga te to zongi en forme ndenge to bandai ko sala musala na biso liboso bo excusez nga moi muke bota ka moi belanga ba saison sèche na za moi grippé nde boyo ka vona nga vraiment eza penza bien makasité et no ki soko za parole mo na ngai fongole nga plateau na yamba invité na nga ya lelo qui est Bianca zanga oyo aza spécial na mukolo na lelo na plateau na nga Bianca zanga bonjour bonne santé. Joyeux anniversaire à Dieu mon Dirba. Aïe, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, tonton Mou. Joyeux anniversaire. Salapé au bala. Salapé au bala. Salapé au bala, tonton Mou. Salapé au bala. Famille Libota oye. Nakazanga bonjour, bonne santé. Ah. Alléluia. 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 OK. Belle vie. Santé za bien Pamela Matsondo na rythme Congo, na rythme président Fati ndenga zokumbela Congo biso pe tuzaba bien donc président Fati soka kitisi dollar biso pe tokokita aussi longtemps dollar ezo mata biso pe tokomata yoko komata ngapela komata dollar c'est comme et comme da 30 000 nga comme 300 000 famille Libota oye famille Libota focus to moni Bellevue ndenga asala ki dîner fraternité na kata Bruxelles kuna ndenge de quelqu'un en tout cas Zambalola Zalokumu et puis to monié na François na lolenge ba maman na biso ba yambié en tout cas ba maman na biso vraiment ba lakisi ke baza vraiment basa makasi baza basi anguria vraiment en tout cas Zambalola pambola bino apambola bino apesa bino encore makasi apesa bino encore ba initiative malamu likola Bellevue vraiment là je dis un grand merci à maman Ewin en tout cas maman Ewin merci beaucoup tout le monde vraiment et pourquoi pas maman Sakina merci à la maman Chéra moi si maman José Lusadi maman Germaine aussi maman Germaine Bibi et maman Aniba Sipere maman Gina Mabiala la grande H maman Sakina Mamie Tadina en tout cas merci beaucoup à Dongole Sanzamba Versace et pourquoi pas Odette Lesa maman na Lesline merci à toi Niki Lesa Mifi Lesa Motema et papi Irène Kialuta Motema Richard merci à Nadine Kialuta merci à Jocelyne Kialuta et merci à Karine Izanga Patricia Branco agent César Moko Adage Lubanza de Turquie Luanda et Turquie Paris et Paiwa Rose Mengaza vraiment Bibi Chimusomba Ipupa décoration babi mtana posa décoration kafu parce que l'ouvement décoration soko benginga na opeso nyora Bibi Chimusomba o ko selo décoration o kanza lokoza
na Lola Mondo Kozanoka na Londres. Et merci beaucoup à toi le roi célèbre Christian Ngoma. Merci à Enoch Luzolo, papa na Victoria. Aïe, vraiment. Et merci à toi Pamela Maton de mon raisonner na plateau mon konadelo vraiment ba question ya yo et puis biano yanga. Voilà, bien kazanga ba question yanga yi ba réponse ya yo bien kazanga. Boni basango d'abord ya famille bo ta famille bo tezo évoluer ndenge nini. To moni maman za na poto mais film ya biso mon enfant et sili. Voilà, famille Bota vraiment dans le bon, famille Bota ça va. Pour famille Bota ça va, musala ka te qu'il faut Belvaz à la wana te. Belvaz a déjà na bateau, baza déjà baza forte. Donc Belvaz a déjà na bateau, so attention na ken nga 10 ans. Na bateau na déjà et puis congélateur ils aura déjà plein na biloko. Biso exacte que congélateur na biso so fongolo mo na comme ça na pondu mo muke mo ni non biso congélateur ils aura déjà plein. Maman zate metto moni film biso indécrochable ngwana déjà ezokota lelo tozo zwa première dizaine voilà présentation à terre et puis lobby tokozwa extrait à film et puis samedi je crois lobby samedi net tokozwa premier épisode na biso vraiment ekokota en tout cas yo na muto zuta ya kokota ya kotala et non vendredi le premier épisode na biso ekota yo muto zino temps ya kotala film tezonga na mon enfant. Autant la comment maman étoile a osenga lisungi a osenga conseil maman étoile o même makambango mabe maman mango no mema ki angote tu sais dans la vie maman étoile so mutu moko aider yo po eloko top asala ki a risquer na vie na ye ko bota pameleza entre la vie ou la mort mais mutu mo ba sa lui sacrifice abotole ma passa. Et puis alobi no contrat to sala ke zaki ya mwana moko ya bana mibale te mais munga inza ba pesinga ma passa. Yo moko yoko proposer bina na mbongo bakiselo te mais na compte wana yo zo mwana moko pesa nga mwana moko mama to pa tuni yo pe étoile est-ce que makambo za kwa sirenga ekoyeba na te plus jamais. On c'est promis oui. Mama to pa bengi mobali na boti mwana mwasi. Mama to pa ina mwana te abaki mwana mwasi. Azana na mwana mobali da kosa mwana liboso. Ya mibalende yaki na omingolela. Ayena ndaku ba pesi na omingolela éducation comme il faut. Na omingolela tangi mais bino bokoki ko bokola Alexité. Voilà. Imposer ki maman na te pas Alex a dominé yo na papa Serge. Tango Monique ozana mbumba mabe olingo récupérer mwana no il faut yeba ndenge nini ya ko sengela mwana mama top aza mwana na yo ba yaka tena ndenge akimia top na posa to sanini to solola mama top oya abengi beaucoup tan boluki terrain d'attente bo vandi bo solola parce que tango obana ko ya pa mama top obana ko ya na limemia nyoso si na yauli nyonso obanda ko ya nango metango Monique bongo ese bongo oki oluki mninga ndenga kimi top tala boy atana ozwa mwana te mais mwana reconnaître na nungai kenaza mama na ye na mama na excuse et puis à reconnaître papa na ata ezala secret ya biso na mwana mais mwana ye baba vrai parent na ye nde eza biso oya saleli bino ezala ngo problème te etika nango ya bino biso tona posaka mwana pe tozwana biso yete mais mwana tikala ka pa bino ma ayeba bino boza ba demi parents na ye ba vrai parents nde ya biso olingo ke nango dans le calme ngape mutna mona sungisu ma top teza maman Marie-Hélène tango yo yebi ke bosala ki cop maman Marie-Hélène mutu mo bazo ko réclamer loko ne mais faut ça na maloba si tango yo zo lingo bazo lakse étoile boye avant na kimete au monde te que na ceux qui bozana problème mo boye quelconque na mutu pour résoudre en cas deux personnes so boko troisième personne monte pelaka maman Marie-Hélène ndem taye ko pelisa muta pelisi ma monte makasi bo étoile pas comme na niveau tia comme que ina mobile ne ba tel maman que no réclamer na mingolela isa maman Hélène parce que ayeba ko solater maman Marie-Hélène ayeba ki te poso ayeba ko solo ba ngeba ko niveau parce que yeta nga yeki loka troisième personne muda nga tia kimia eza la ye voilà omona ba ngaki soit ba jina mingolela ba yene ne pa mama top ba ko solo la kuna oso no moni awa papa tirba nga yeba net na minute yo no mingolela kangi ndako papa tirba azate to yebite mama top asuki ndenge nini to en tout cas belle vie c'est la biso
deuxième partie nango c'est la deuxième saison. C'est la deuxième saison parce que quand tu as la pose il y a mon enfant boité maman. Il faut deuxième saison nango ya. Pas toi comme il faut deuxième saison. OK. En tout cas Belleville quand il a patron to lo ba ngo bien que Poutine de l'écriture a rataka ba film était to banda depuis na temps de la fin. Ti lelo ba to basenga ka ba deuxième saison. To komi kutu na ba troisième saison bravo na musala kitoko oyo zo sala biso vraiment to bandaka boy to tanga ba tableau ya ba film na biso to tanga kombo ya film na biso to tanga titre ya film na biso mais bino bolingaka ko se baser na mafinga ya kazanga Belva lobi alobi la fini o bude musana nga tangu na baka ka makasa oboya ka te mondima abi mwana bina bela ko so za tongi Belvie babite mwana zonga pango mwana bina bela d'inspiration bravo Poutine bravo abi mwana bina ko so za tongi na ngamna teta ki lelo oyo internet be balobaka ki internet ezala a église te makambo eza ko bima kaka partout par-ci par-là makambo ezo bimaka lelo to moni départ ya Linda na Gatbi faut que to lobela ngo parce que trop c'est trop to moni départ na bango ti lelo bango mi baya ba sanose te ke balongwe mais pour na nini loko nyonso yaka na internet et loko nyonso yaka pembeni ba comédien balatisa ngo ka madame Belleville parce que biso to moni place o balinda ba sanose te ke balongwe SB faut ba po ba ya famille bota to moni ba ofinga famille bota pourquoi zana bisolo o moko bo o moni bato basala mabe balinga te mabe moko ekomela ba eloka moyibi so moyiba yibaka mais so yibiye ausirika eloka mobali ayiba mwasa mundi ya voisin na mukolo voisin ayiba mwasi na monde ntembo mafoyeba ke bayiba mwasi na ozomona si la tanga zoka Jérémie awa famille bote lobani to ba eloko te to mo pona moment okutu ezaka likolo boye Jérémie azobimisa ba voice so ekutu yo nani Belleville so ekutu lobana ngai ko lobana ngai te lobana marina na ba muto alinga mobali na yo ba voice Jérémie loba makambo bele Jérémie yakana ngona moment oyo makambo ezaka likolo boye mais Belleville alanda makambo te famille bote mutu moko ta kosolaka a répondre à Jérémie biso tout ozaka ka bouche fermée malobi ke ti lelo de mère répondre à Jérémie à répondre à Jérémie place nini tandis que kutu kotala mission moko de mère nyanga salaki par rapport ya ba sotis ba idiotie ya si la bisolma ba sortie médiatique ba saki awa tango Jérémie abaki si la za inspiration nanga tandis que Jérémie abaki si la za inspiration mais maman nanga eza Belleville mais bango balobi abenge maman te baza ba collègue eza problème te soka be loba ki yango ki ko benga ye maman te soka boye poani soki Jérémie abengi Belleville maman te et ça Belleville nini et ça Belleville le côté mais Jérémie tellement ça très bien éduqué azo reconnaître inspiration na za nango c'est grâce à maman wana lelo Jérémie passe à la bureau azo inspiration n'est pas et pas si la terre a Belleville permission Belleville fongole yo sala ozomona azwa permission azwa inspiration na pas si la ta to mona ba nani ba vorien aussi la za na bango awa nana za vraiment na vie moko convenablement azata ozomona mais bon na TV po ba lati sa Belleville casque moko bo ngai na lobi sila nani oyo Linda na Gatbi ba ye famille bota ba ye déjà il faut ba ya il faut ça obligatoirement ma besoin zo bango OK très bien parce que ça la musala na bango bien ya na bino Gatbi po lelo nde ba finga Linda na Gatbi so ba na ko peser na SBT ba nge ba kanga ba nge ba za bouche fermée nde to kanga bouche fermée tant Jérémie akena jouer na SB ba mo alobi bien que ba peser raté bango ba ke ko réclamer que faut batia bango na miniature ya fiche ya film bango baza Pierrot Ndomba cité baza nani azama yele te omoni bato defa nde baza ka bongo comment yo tourner film te ngam na tourner film so na sengi peut-être msu ke na botanga na fiche ya problème Linda to tia na fiche ya famille bota film zo ya Linda bino to ba film akale bomba manana ba film o ba tourner to ko tsango boza na fiche na Gatbi oyo ka guwa na minute ndenge zalaka gu ya fiche eza droit mutu
asali combien d'années na SB? Tu as 3 ans, 4 ans. Ozomona. Ceux qui m'ont réclamé, ah merde, tu as biso na nini, ça problème te. Vraiment. Yango bino boko silika. Bo ba no finga bango, ba finga bango na pasi na mutema na keto. Est-ce que moura makamu gatibi asali na SB moura ko sala? Lobi atiki empreinte te. Oh, bata keto. Eloko nini gatibi asali na SB o lelo bato ba regretter ye. Ceux qui ba papa mari na ba Pierron Ndomba batika empreinte. Au monde pena ki asali film a incarné rôle na ye cartonné gatibi o ba ko regretter na SB film nini ya malonga o ya joie. Au moins on que non ne za bon ba tout monde posa sans raisonnement, sans réflexion. Comment muto asala makambu, muto asunga bino, muto bato ba servi bino pendant 4 ans, c'est pas facile hein Pamela. Mais bato wana comment le lo bazate bino, on les bon reconnaître la valeur na bango. Mais besoin reconnaître valeur na bango to bo finga. Moura, on kufa ngo libumu ba sipa mais on fimbo na libumu ça na bon kelobenda. Libumu combien munene? Et bozo mo na libumu le comment ya forme to comment sanga na boy. OK. O comme le gam tabeli kindikila. Et ça bon point. Bon ana mbongo kebetisa. OK. Ana mbongo kebendisa maite. Yango moni ba sort na bango ezaka bongo. En tout cas bino ngai mailo mobe na kolo ba pona bango parce que na mona ti mo zo attend ya ofinga linda. Moura est-ce que yina ba yano mabasi? Ouais. Batu ba ki toko lokwa linda za. Na monite. Ozomona. Yana tocha na famille Moura. Est-ce que Moura ça bandeka ki toko vraiment bandeka ki toko lokwa linda ana? Yele na français lokola. Ya ana bango te. Azana bango te. Po ye moko nano abimi na famille o eza mal appris. Si famille na bango eza ki vraiment très bien éduqué, to ngato mona Moura akoya comme apedete. Voilà. Anya comme biso deux fois te. Ozomona. Maintenant bazola ma famille moko boye, ma famille na bango eza désordonnée, ma famille na bango eza mal appris, ma famille na bango eza na ba famille ba idiotie, ba famille ya bato bazanga mayele ba essence, ba sendi yango moni bango, ba oye na ba lignée wana non, ba linga ba latisa bato ba casquette moko boye eza ya bato te. Très bien. Tous on est tendresse, souvent c'est na kiti, tendresse ma va na kiti, linda va na kiti. Tendresse a ki toko lokwa linda. Au secours. Au secours. Oh, toi qui es to zonga, tendresse a za gulo kwa linda ana. To suis vraiment to latisi gatibi veste. Ouais. Zuma mutumne lokwa ngomba mobali. Alati veste avandi wana. Est-ce que Zuma aza gulo kwa la gatibi? O gatibi atai. Est-ce asa yo mi basi ba luka kata y rechercher. OK. Zuma tu a revendre na kiti pa finga bango tu wana ba revendre pa finga ata Miss Lolo to vendre Miss Lolo na kiti to vendre silinda bango mbe ba bata pembe. Voilà. Te ya chakachoko. Te to ke na kaza métis. OK. Toi tu es métis. Ouais. Avant ni ce qu'on a linda na kiti. Ata ye ya gola. Tala suki bakato ne bakato na ciseau. Soki na machette. Ezo yeba na te mona mwasi mobimba ya gola. Kabelo kita l'argent kabelo a facilité mutu nyonso. Kene pas l'argent kabelo okocha kabelo modèle nyonso la joie a favoriser mutu nyonso la joie ba beauté naturelle. Te beauté naturelle tazani na mbongo te aza zozolo kolo kilo. Comment yo fille suki salité mbongo ya ngo pe na TV pour l'enfinge la bateau. Mais c'est regrettable. Au moins moi solo quoi mobali forme nezo yeba na te o la tu robe mo bonde ba maman bateka matungulu na tongo na zikite ba maman ya koteka pipi na ba 4 heures wana. Moya na TV pour l'enfinge bateau. Ya bolati. OK. Pour bino nga zo comprendre ça c'est na bino te. Tendresse. On a place au vendateur. Au moins, on a Belleville de la Lela. La Lela, chaque jour, on a garanti. On a Masungi, ayoki prière nangai, prière nangai, ils ont résolu. Les gens ont place au vendateur. Mais on a traité pour nos finger battu. Au moins, le premier épisode, dans un saucing à salon. Asenga basala batu pala la. Te asenga ki nini? Asenga ki bito to sa biso na ba chambre. Ah na ba chambre OK. Na la kiso da chambre na ngasko na oze yaka lisusu na salon lisusu. Na salon voilà. Pour donc zo mo ndenge za bongo faut ma mutu mo za sa manière sans réflexion. Comment bino boko ko fa na kiti te po bosse la style ma promotion ya film ya sila. Botanga ta ba titre ba film na bino nde biso tanga ba komba ba titre ba film na biso. Mais so ba tuna ta film na bino le gars qui attend en 2023. Peut-être biso moko yebite. Ayebite.
Mon yon a TV pour finir Bellevue azokoma du jour au jour. Voilà. Zuma, Moura, est-ce que gros maman Milo ayoka kabine moyoka ngo? Bazongo wapi? Ma yelo maman Milo azana ngo bino bozana ngo. Ah nzambe na ngai Zuma, tala mwasi na ya tolo kwa katikati lilala. Mozo ya kofinga batu, opération péché maman na Zuma na maya kalamu. Vraiment. Eh mikolo ba péché te langue kotiti. Te bango telange koti. Ate langue koti ba péché. Bango telange koti. Pokotone ya koto ko bokola mwana te. Donc la maman na bango na ma mais mwana na mobali olokutoza. Oyi ba fa na bango ba sungara te. Vraiment. Lelo tendance ola na tinel. Na tinel. Ala na kuna oyo kango makasi. Azolala na libanda pa ba fa. Batu ba koti batani éponge balali na fa na libanda na bango wana. OK. Botala pe esini yango ezaka bochi. Kianya. Ya bo. Tinel. Donc ko tende libala. Bonga na bongo futa. Muda pesa garantie belle vite. To longa gata na sokwa mutakala na lelaka pona mbongo nzambe bonga belle vite sila. Bonga garantie sila. Baba ke biloko libala ndi baboka ke na yolo. Nzambe baboka ke biloko libala ndi baboka ke na yolo prière nange banoza bongo. Effectivement pe nzambe yoki kolela nanga. Bazupe biloko babwaki ye azongi pa bafa. Angola le pa bafa. Pour mon na vie babetaka gazon est-ce que ba fan na bango ngana zangi mwa o na kokai ko futa ndako te ndafuta nga masakina OK mwa o ndafuta nga ndako masakina na benge nga bi mama na ko futa ndako to abefuta ndako kwa menga mama desa atina nga $200 masakina $200 na kina afa nani que belle vie. Bino pa fani basala bino. Bafana bino bazaka mama, tata, olobi kitoko, tata olobi biso bafana biso, olobi kitoko atindele lamba. Et la mama la lobi muta atindele nga mama mita dina. Mama mita dina voilà. Siko bino oloba kezaki misatu mon côté. Dina la tango lobi. OK. Ozomona. Bozaka ba aventure te boyaka na TV te pona ofinga bafana bino basunga bino te. OK. Basunga ne sila. Ozomona siko bino mo bimisa sila ridicule. Lelo sila ba comment ça sila adversaire à Sarah Tola, tala niveau de bavandi ba. Tala niveau. Tala sila za adversaire à belle vite. OK. Bana le ti mokilo sila boti ya mituna bino sila roza adversaire à belle vite. Makambo belle va sala ti sera mo ya Kasavubu. C'est série ya Kasavubu voilà. Toye sera Lumumba malgré que Zara ayaka premier ministre. Toye président Mobutu. Toye papa Mso Kabila. Toye Kabila le fils. Toye Fati. To koti sika na nani ba o balamuka ba telema to koti si bango balalela bango tout osangisi bango nyonso to wana si lo tiko sa makambelve osate. OK. Auti ko sala ngote. Belle va bi dîner fraternité to moni sal ndenge kangami. Ba mission okuti ba ko tondisa ba sal wana te. Voilà. Belle vie OK ça na Didas Arena. Tout ça Didas Arena. Oui. Na 2025 awa. Belle va zo prester na Didas Arena. Na Didas Arena. Non lo bana yo. Belle va bet Arena. To bet on ba filmer. To bet ba filmer na biso. Ta la stratégie ba ta famille bota ba oya nango. Mama ja Bellevue ka likolo na world. Bellevue ba fa ne ba tie Afrique, ba tie Kinshasa mobimba. Ba tie Bellevue na ba pano. Siko ba fa na sila bozaka wana so tendance ya Denis Mabela fingi bato. Bokumisi wa stratégie ni bino ba pesa sila. Tala mo se kumana ke simza sous sila touche. Amemi ke sa pebisa, amemi ngulu e ba président Ferregola. Amati mais ça qui est invité spécialité yo apezaka ça qui est invité spécial bon amati podium tende akomata nini podium musique ndingi kutu mutasela mutafini na affaire makasa amati podium te e bongo ye nani oh ya kindaite baza kunao mais il y a des artistes comédiens tant azu invitation spéciale faut amata podium faire ayebi mutamema ki kumani mutamema ki OK. C'est moi c'est comment na mema kete ndana nga memai. Moi c'est comment na sa vidéo na ye matala na ngulu partout ba mekeka ngulu. Ay ko na vidéo wana. Belle va sa la vidéo na nani oyo na président JB Piana. Ah ouais. Ba mona te. Nana ko tela ko makelele. Personne. Tout
Ocho makele point nini. Faut mona kaka sila nenga za bongo mtamatala na sarato la ke États-Unis akangi photo na ba statue wana nani ya The Rock. Bango ba beti c'était sila akangi photo na The Rock. Ba ça la film même ba ça na za na statue. Abuja raté apé maraté statue tellement ne kaka aloba raté. Eh si la guerre luka koto bato bakomaka ba signature ne bataka ba koma ba sar américain si la pas que luka kombo na ekota na bulu wana tandis que banani ba de kandela wana ouais ba Bellevue ba leka wana ba tebe ba leka wana ba sarato la ba leka wana au grand jamais au mona sarato la a déclaré que botanga nini oyo bo signer kombo na nga bota kombo na nga bo jamais au grand jamais et non qui sinala ozomona ake luka place ba komba bato ezali étoile wana po yeba komisa kombo o sarato la ko sala ngote ake sarato la sali vidéo na faire egola na avion yebe mo se kuma na memi lokola ngulu ko bende aya ko sala vidéo ya ko singa za invité spécial po ni na nani yongo poza faire egola sali mpia kako yongo sali mpia atondisi wapi omoni ba vidéo te polele Yami pete so pe bazo image ya bato misu ba teli président fait le goal pour ce ma président goal asali nini asali mpiaka eza bi mema bi présenta yango moni président goal asali échec abeti ba concert ne ba Martin ne plein abeti ba Adidas arena ne plein et comme kana Genève arena bo mama wana yo kaka photo na vidéo te iba maza bangulu bazaki musika benda bango nde nini bapezaka kuna bapezaka te notika kosala comparaison ya mama muteke na Bellevue baza niveau moko te baza ndenge moko te tala Bellevue tala lolenge bamama na biso Ewin bamama na biso Sakina balamba mashera mwasi bapumone mpo sorte nini oyo dîner fraternité simba bamama na biso à Londres maman ya biso ya Belgique tane basali makumisala kitoko po Bellevue za kaka la tête haute mais bino bozana mukila na simezola na bino bozo salisa si la force à faire bana si la zana bino loko nini ya nouveauté si la sali loko te voilà et loko tout aucun na garde-robe bilamba si la to mona ka bilamba ya antiquité ya groupe Simba bana zana ba fani ne eloko nini aussi la côté ya malonga film le loko te si le loko te Bellevue ina focus ekangi Shalom ekangi famille bota bokoyoka gu ekangi bino loko nini bino bozana ngo ya sika obokolo ba fani na bino ezate oyi ba fani na sina bosunga sila te bosama mabe ba okumba na distraction bon mais na distraction makasi ole batu ne bosala la promotion film ya sila bosala te obi poka ye mo pe azaneka mécano nde mona bango trop mécano bango nyonso tu yango moni asepela na bango mutu lokola ese de Panama o vandi na kiti bo finga da kosa vraiment ese mobali ne ya papi wana bala ina salon na bango ya ndako akokana na da costa yo mona fina vraiment guro da kosa yo kaka yo kango ayo kate yeza j'étais ma 4 heures kasi pe balobi za marié na mobali ni mobala camarade na ye okanga bo papi na mobala ese de Panama ya ko ya mobala camarade na ba vana nda kumoko mavanda maote ya mutakale ko samba telefone ya matuzo le to ta ba film ya matuzo ko so ko matelo le kwa mitakala et c'est tonna na mémoire ya matuza mo vana bope bo finga mdoka da kosa te mda pesa bino ba mpuya ne kanga bino na poto vraiment na muninga na omida kisa sugar mida omoni Christa Sugar kuta kena mwa bien paza mwa mulaya za mwa lancer mwa mbinga roi David Christa Sugar za mulayo mais roi David oza muta soni moko de jamais vu nga so na loko abino nga vi na nga mobimba ba matuze bele bazawati matuze bele bazawa oma mutu mobo bapese na mwa place ovanda me olinga sia monde eloko yango ezaka ya ye nzoko za no mwana musala
bapesa okengela eloko ya bato yo mobetela ngo to lokwa ya yo OK il faut kosilamaka ozomona il faut kosilamaka ebongo lelo soki eloko ezalaki ya yo bato bamela mai te yango moni bafille na bino ezalaka boye OK bien kazanga lelo oyo mour a confirmé alobi ke Belleville Kandi atindaka bato bafingela ye bato likolo nango apesa bango mbongo toyebi te est-ce que mour azo reconnaître que ça na jour madame Belleville apesa ye mbongo po afingelaka ye moto nzala loba neloko moko boye omona vie bolamu ya Belleville mute efingisi Belleville soki malika kena osenga mbongo te bapesa mbongo abala mobali ne Belleville soki apesaka ye te me bafinga Belleville te ozomona soki koko bamour akendaki kolela te ntango mour alibumu evimbaka ye toka liboso Belleville apesa mbongo mpo babenda ye mai soki Belleville apesaka te me lelo mour afinga me lelo Belleville afingama te omoni bolamu ya Belleville yango wana malika yo boto bimi mopepe oza lokwa joue ya kiker malika oza mabe makasi oza lokwa koka bashaka zulu Bianca Zanga. Bon malika za mwasi moko bana te bafinga Belleville. Mama bajimo paradis. Malika. Oza lokola bouteille ya nkoi. Siko oke otala susu des fois amour atali bume vimba koko amour alela nga témoin. OK. Ngai na témoin pona zane kirindika. Koko amour azolela amour mbongo obenda amour mai na libumu ezate. Bola ma Belleville nem de finsa lo Belleville boye. Très bien. Ozomona yango tolobaki na vie bangaka nzambe. Ouais. Na vie bangaka nzambe. Elelo lobi te lelo maoluka lisungi voilà maoluka lisungi malika za ata na busha masanga te grâce te mapese mama na devoir ya libala panzu et sala malika mutema kifianfita Belleville ta banda na lamba lata na beauté maquillage batia ye Belleville ta pese la mbongo wana moya tevo okoza na maximum respect ya mutu wana te malika et alobi si la l'équipe Belleville na jouer parce que si la ivoirien Belleville a jouer rôle wana ya si eloko nini Michael Jackson ce qui Michael Jackson boni boye eloko ni si la sala wana bo sunga ete bo sunga ete tango moni ke lobi nani si la Michael Jackson bo sungi ete bo mona ba film à Belleville te tala ba komba titre film à Belleville o bino timo tika kosala ngote très bien malika fozaka fille échec zozo kolokilo bata des fois te yo moni yo mobali na moi mwasi na boyo otangi pas pire si en anga azaka marié te dal sura mobali na moi mwasi ya aza deux fois mobali na moi mwasi na boyo otangi komone bani na na bomba kaka otikali na sima wana OK keba na yebisa ko keba na yo malika na yebisa ko keba omoni mwasa libala avant na bati 3h mwasa libala zati 23h zo heure libanda ausani vraiment mobali ko ka ugangele te ogangende ni mama mtafuta ndako ala isaka mobali asa makamnyeso tu ye OK ekiri na bango ba bongo bango fo basela mibali omo tandestende sela fa tena minute fa salele di po balala ko ya salele wa alala ko bo wana ndaka fa aka ko tali ba ke pa mabokiloti bo wana mama ba wanza kuna mama wanza kuna te OK ni bale kufa papa ba OK lelo oyo nde bazoloba ke Linda na Gatibi batonga kisila ba voice ezali mo batonga ite po nini batonga ite po nini si atonga te si batonga na remit batonga pechanga 5 heures de temps mobimba kuna na ipeni OK esala nini batonga sete sila nani mama olive kutu batonga mama Denis kutu batonga kai poza fatinga atongi awati na bidola yango ne komi 23 minutes suko so batongi sila nde saini po sila nani mais eloko moko onga na comprendre te star batonga ka ete star balobela ka ye to koko vanda to beta lisolo ya peut-être Rihanna Céline Dion aya Cameron to lobaka ba défaut na bango est-ce que star penza ya solo batonga ke so ba lobaka batonga ka sila c'est que sila za na classement ya ba star te parce que star batonga star te balobela star
Bosi la star. C'est la star. Numéro 1. Ah. Bah oui, c'est numéro 1. Yanine. Tu vas peut-être nyonso. Tu sais qui est numéro 1 ba peut-être nyonso. Ah mamuteke mawa. Mawa. Ba voice ezali. Est-ce que bango pande oyebeli bango so bazaki na voice ya Linda. Autonga sila ti lelo. Donc 2 semaines et bi matin hein. Bango ba bongo. Ba Linda ndina Gatibi ba yebe place au tia lokolo te. OK. Linda Gatibi ba yebe place au tia lokolo te. Voilà les conséquences. Fete ya bango boy. OK. Sila mutu te. Soki sila soki ba vandi mabato tu ba pembe na sila. Bo vanda bota la pêcha ndenga zaka na sila. E kote ya bino te. OK. Po mona sila mutu mabe vanda talaka sila na pêchanga. Ye mutu akobonga te, mutu akozwa te, mutu akosabo te, faut dépendre aka na ye. Okaba no pete. Ah, kabarate. Ye to mena ti wano e pa bango vanda no me ti pa si ici. OK, on peut ça te. En piote. On peut sauter, pas kabate. OK. Au moins que bon vanda bata bon moura luka délivrance a vie nao. OK. Moura luka délivrance stade de la fin yango. Luka délivrance. So ozui délivrance a vie na yo. Esunga yo. Bango sa pinje la koko na bino. Pour amina so lela makasi moura pona vie na yo. Tango leka mama. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga to komi vraiment na souk émission na biso mot de la fin na yo pour na émission. Mot de la fin na émission ba tu va retenir. Maman tendresse. Ouais. Maman Moura. Maman Lekechu. Maman Miss Lola ta kufa mena sekushi. Maman na Zuma. Maman na Yagola. Maman na Nagi. Munoko solo bishop. Maman na nani na moi c'est Fifi. Moi ça makoma biata. Ozui maman na nani na bolokoko. Maman na Ozui maman na le carré. Maman na barezi. Ozui maman na bango nyonso to na généraliser ba maman na bango. Ba na valeur au milo azana ngote. OK. Mode de fait na yango wana. OK, bambote na batini so linda bien kazanga. Bambote na nga na vie na nga propre Tito da Costa. Na vie na nga propre Jean-Paul Kapinga motema maman Nancy. Na Jana Banaka ya motema Rodrigue Bangala. Merci à Jenny Lema Aquarium Kilo Congo. Merci à Armeline Tumba na Rosi Mbouyi na Niki Soka. Pati Titenge. Miss Margola Patrona. Merci à International Kabobo. Merci à Tonton Grace Nick Bams de Brazzaville. Merci à Chico Sana. Merci à Chaco. Merci à Enoch Luzolo, papa na Victoria. Grâce à Billy, comme Evelyn Ndako, grâce à Naye. Joyeux anniversaire encore à Tonton Mou. Merci à toi. Merci à Samiga Amba. Bonne guérison à Gemma Ibele. Et joyeux anniversaire encore à Tricia. Merci beaucoup la famille Bota Mobimba. En tout cas, vraiment, je vous aime beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Tout comme vraiment na souk émission na biso, vous continuez à s'abonner, vous liker, vous partager vidéo, vraiment vos commentaires na bino na et ça la biso bien pour améliorer ko ça la bino musala kitoko. Bolo ba wana te ke mama peki saki mama sala ki bo biso to za to lobake to za ba défenseur ya Circe ya Belvi Kandila patrona. To za ba défenseur ya Circe. To lingate mutu mo boye loba bêtise na koma mama Belvi to kanga munoko parce que bango baza ba nani baza na monopole ko loba biso to za na monopole ko loba te. To za to défendre ka ba valeur o eza na kati ya Belvi ba filmer na ye. To ya ko sala ka ba guerre piken ya ba film to tangi penza ba combo ya ba film na biso nyonso to bandi ko pesa ba explication ya tableau na moko bino pe bo pesa yango na ba benga ba adversaire yango ba benga guerre tant que bino na biso ya pas match parce que biso to a likolo a bino bo ana se biso to ya mafuta bino boza mai na se alors donc bo compare à famille botana SBT parce que famille bote za likolo bino boza na ba fanatique révolté o ba mona na miso ba tuté bo longwa na distraction bozonga la musala yango eza très important na vie ya sila. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Djema, la maman qui dérange, Regan Ngo ma garçon Paris, maman Gina Mabiala, je te salue aussi, maman Germaine na Katia France, maman Sakina, ba maman nyonso ya famille bota bambote na bino ebele en tout cas félicitations et bongande boy. Oyo bolaka ki biso yango bokoki c'est pas maman na biso Belvi Kandila patrona qui est Poutine de l'écriture. Tala valeur Belvi azanango. Ba maman na basali ba 32 ans.
na poto ba 20 ans mais bazo reconnaître que artiste et comédienne moko ya Congo oyo longola ba comédien soni lelo c'est Belvi Kandila patrona te photo sepelisa ye ba kopesa ye ebele te mais ko yamba ye wana ka esengo wana et apporter quelque chose na kati ya Belvi Kandila patrona ayebi ke asala musala moko boye ezana batu mo boye bapesa ke valeur par rapport ya musala salaka ya mwana nde fierté na biso to kumba na distraction te focus na musala. Merci beaucoup aussi à Jeanne Mbosso papa Samukunku le nécessaire Regan Ngoma garçon Paris en tout cas so bomoni biso na bilili boeza grâce ya cameraman na biso Enoch Iluzolo papa na Victoria tozo sala musala kaka ndenge toyokana ke merci beaucoup na ba fanatique ya mwana suka ya famille Bota ba fanatique ya kilelo na Faustin Ngombo télévision toza awa pona bino merci beaucoup bye.